Ngate takande na bo obenganga ba jipu nga kindaka bo atakuna na ba jipu ba ke pour la table ba ta costume c'est on va kende tout ata ba costume nga na extravagant ba no bongo te na ndena za extravagant donc extravagance ya dash boyo boko ke na ministère te na no la table ne ba benga yiti siko yebsanga ba bi ke général ali awa c'est pas pour vous êtes à Kinshasa. Maliki liko pour général parce qu'il y avait JB qui en était là, il y avait Napolité. C'est pas ça qui va là. Ngana laki awa pour fallait pas vieux Josara na numéro. Josara ça qui va ya. Mutuani ya Sokoda Michel Gou. Ça na un numéro nanga. Bon ba benga te ça. Ça vous avait dérangé ton mon image? Non, du tout dérangé ka point ngala kete sika ba mbake. Non. Te dérangé ka te pour awa. Biro nyosto kota to sur 1 million aussi là. Et puis awa eza un système moko ceux comme ka bokede pas bakonzi bana batula ba benga au constatant ouais ezali bana batula ba benga c'est dit à quoi or ministre elem sazo mona a général pas à la mais bango ba ponaki batula bango oyo ba okende kuna bakei eza ndenge na bango po bato bakena ba bureau batutu yebi bango ba bureau bakonzi oui bango bakenda ka so likambo yali batel tobenga na peut-être ba proposer bango nombre de bato non ko proposer nombre de ministres c'était ba ministre ba leo ebele ba leader ba c'est belé pomba ni sa leader boyo ko na bato moko bo bango bakende yatika ya la raté. Aujourd'hui, Mingi, musique urbaine, musique urbaine, musique internationale. Mais quand musique urbaine, c'est côté monotonie. Au talent qui est et c'est côté déjà monotonie. Pour baser l'inspiration, c'est côté déjà musique urbaine. Comment les locaux mettent un lobby, et Betindambo, qui sont bandés sur la même locaux. Batouata va bien. Où il y a qu'on a monotonie où parmi barumbiste bajeno balingaka rumba parce que lelo batono subalo ba mamba musique urbaine yebisanga artiste mo congolais ba beta na l'étranger na français ba yemba nzemne na français te ba yemba kalinga ba grand na biso nyonso ya Congo to valoriser lingala na biso to tika na biso ba complexe so minde na complexe voilà complexe comme mingi to comme la complexe mingi na musique na biso Olanda mutu yebi nzela zo kende te keba voilà obungi na zamba voilà tourner à numéro 1 il y a musique congolaise et ça vous inclut aussi à l'intérieur vous êtes intéressé tombe le numéro 1 il y a musique congolaise ça vous dérange pas parfois numéro 1 sozo ba boba ba falit il y a c'est Fali Poupa donc Fali Poupa numéro 1 il y a musique congolaise pour l'instant azo bimarande mingi ozomona azo bimarande mingi mais l'extérieur ya mboka ba yebi ba ministère nyoso ya Congo Touro yo photo privilégié talent que ba futilité parce que so tali batunyo so bandai maramba ba vie ba lisuti ba kimi na ba ba lisuté parce que to linga inde to longola talent to chango mopanzo moni des fois biso ba jeune lelo ezanini ba vieta on ba beti musique ba on beta pour na carrière biso ezaka car succès na ba na basi ya musique biso to bet ça dit mutu mo so seka succès moi 2 jours à boy mi colonioso moniteur na ye ngape na ye mbaka nanga mais na komi na studio via pesinga ba tactique de jeu mususu vous comprenez ba tactique de jeu mususu na tali peke ba tactique autant na yoki ngamo na yoki siko na litoro bité eloko ngo pena yango Kubu Yuyu papa forme Trésor Ngando papa yoyo les kings nakutani na jeune homme oyo na diplé côté na ye lokola bato n'époque ya Jésus-Christ Mambo de Dublin Patrick Meka Ombre Jaune les rois des blousons Ase kaka
lucia kasi kolukela ye mindondo te kote ya forme mambo de du plein cavalieri jansi mayasi forza itali akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo ansele ebele bakomela soi mpona bolingo mambo apesa na yo ti Mélanie Lumumba Mimi reste vainqueur Mère Pichu asi akangaka dina moninga ya Brigitte Opelela mama na Sarah L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Aïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. C'est votre émission Aïdor Show, une émission qui est présentée par moi-même, votre Aïdor Bokwala, le brésilien de la presse. Comme je vous avais promis que tout ça, on a RDC na Kinshasa, et c'est Kunda Mutolo, et c'est Aïdor Bokwala sur le Kaba. Séjour na Mboka na Biso, na émission na Aïdor Show, na la Musela Bino, bateau vraiment au besoin Sengana Yambara, OP Bomona, Mwakala, OP. Aïdor Bokwala, comme vous êtes à Kinshasa, tout le monde vraiment tout sentir que vous êtes à Kinshasa. Déjà, j'ai un grand réel plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous. Je lui appelle Naïbit Nabengaï, c'est une légende, c'est un icône de mon pays. Vraiment aujourd'hui on va beaucoup parler de la musique. C'est un musicien congolais qui évolue. Nambo Kanabiso, Azabongo Moto a marqué l'histoire. Je pense que quand je vais ouvrir la caméra, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de le recevoir aujourd'hui dans mon émission. L'émission d'enseignement, c'est une émission les émissions, il y a Bateau Baye, vraiment musique. Là également, je pense à mon vieux, Otalabiso, depuis États-Unis, le vieux Hubert. Au Baraïdor, beaucoup, on a une photo, le vieux. So, il y a mis le banek na tellement trop vieux. Je pense qu'aujourd'hui, on a compris parce que c'est la personne à laquelle je reçu aujourd'hui. I'm so happy to be here in Kinshasa and to have him on my show. On lui répond au nom de Général Def Defao. Bonjour Aïdor Bokwala. Bonjour mon vieux, comment vous allez? Très très bien. Très ravi. Hein? Merci beaucoup. Vous avez un jour dans la vie. Il faut avoir vraiment l'occasion. Il y a une émission. Vous êtes parmi des gens qui ont tellement trop. Vous êtes parmi des artistes congolais qui ont la fierté de l'image du Congo positivement. Avant de commencer cette émission, vous avez de partout à travers le monde. D'abord, un message de la part du général Defa. Message à l'élo dans l'Afrique du Sud. Baye Baké. Aïdor Bokwala ya kibola matanga. Merci. Mais à Koutanina Mouto a salé la kaya anniversaire à bien Kotike Boyete de la sali. Et na koleka leka kaka na sana mutumo na Paris a peso mbote ya mingi. OK. Comme la Oswald de Paka. Le Paka, salutations à vous. Oswald, salutations à vous. Bien répété honorable. Honorable Oswald. Donc a peso mbote ya mingi. Alors les lots tout ça na Pomba ya Niance. Niance dans studio, on va arriver. Nazaro c'est toujours na téléphone. Studio Pomba ya Niance, il faut tout kutana. On va arriver. Donc, général Defao, merci beaucoup d'avoir déplique. Je sais très. Merci beaucoup le général. Mingi baza circuit to ba moni na Kinshasa. Je me souviens bien émission Aïdor Bokwala. Baza circuit général na Kinshasa parce que mi babi vous a toujours à cheval. C'est depuis que vous êtes à Kinshasa. Non, na longola cheval ou na cheval ou na romara kini.
Et puis na sali différence à 19 ans na Kenya. Okay. Na 2 ans ya Kenya. Vaut mieux Kenya que Kenya. La raison? La raison c'est que mboka nous mboka là. Ah nga so visiter. Donc si nous sommes na chali bana chi. Mais kuna elage okene makambo ya ba chana no work permit. Work permit. Belé wana. Alors na mona ki ngo bien mingi. Awa esika nous sommes ngobeta tanga moko. Obeta no facilement. 10 sur 10. Combien de temps il y a absence dans le pays? 21 ans. Dans la culture congolaise, aux abords de la musique, pendant votre absence, ça fait 2 ans déjà, qu'est-ce que vous avez remarqué peu de changements par rapport à la musique congolaise? Parce que la musique n'a pas et vous, la musique congolaise, et là on a remarqué moi changement. Distraction. Et puis quand il y a des amakas, à tout ça la bien mais bateau à moi est bien té. Wana ezali. Et na côté à chant, toujours ba chanteur ya Sikabaye, parmi bango depuis Azali, que je salue aussi. Voilà. Comme alliance. Donc na check coming pas inaye, mais ba chanteur basa bango belé tokotanga bango te. Et pour ceux qui disent que la musique congolaise est perdue moi étape et moi et là nango, baba ke ba Niger ba kuma robeta biso la musique congolaise a perdu sa place. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à Nenge ba wana bana bango ba jaloux baloba ngo cha nigérien awa Shanghai aokima esimba te pona Nigeria bana mutu moko obeta na ngati pona okimisa ye donc vanda bla James Brown non buta machaka aokima et puis même na chant bakoka biso te biso elo on dit comme ça là bato belé le quoi to koli na baninga na biso comme ba jaloux ya ba musicien oui yango moni ba Nicolo voulait dire les aînés. Donc tout le bagage a jalousie comme une mingi na Kinshasa. Oh t'es musique d'habitude quitté par wapi. Yo talana no ba mise banda le 18 décembre tilelo ba beta concert mais ba beta ba poso ba boya kitoko donc très bien habillé comme d'habitude hein. Et ya libela. Donc ngande loko eko chakinenga mukezande wana. Bozo sala mais ba toi moi neti. Ba apprécier yango te. Or que ba Nigérien, ba Ivoirien ba soka tan mingi ata ba 20 ans pour lelo ba ya ko s'imposer pe na ndenge bazali. Ngala yebaka l'air na mona muke. Na mona kana nyaka awa nani Ramson fait la Ramson ayaka autaka Nigeria c'est que les rois bagi makas mais bazako bengi c'est awa na président Mobutu ayeko beta jigose abiledio à part on a zomona ba Camerounais Jean-François Marie Tala et Boalete kuto et comme mboka na ye abanda ya de temps en temps même musique ya Congo les kaka yango donc nanu boche biso sani moko na bangote podium moko na bangote bokitsa biso mais les lots parce que tout cela c'est important na zout tanabi vous comprenez je n'ai mis les lots awa il y a surprise mo bv au sala ba mélomane au balinga bon musique il y a featuring mo on va s'en parler nous allons découvrir ensemble avec vous cette très belle chanson aux abongo le vieux def de fao abenga koko ya nuance na poma ya nuance public on va parler velelo to moni ba banana yo to ba lekina yo bazo beta musique lelo balobi la rumba devient comme musique locale beaucoup plus on beta musique internationale faut que man ba français na ba anglais qu'est-ce que vous voulez intervenir par rapport à cela les gens qui disent que musique la comme musique locale faut musique internationale moi dès qu'on est OK dans votre époque je sais pas ça existe aussi de dire que tout ça la musique locale la musique internationale na ndenge na ebeli ba poser à journaliste question té OK merci mais au moins Michael Jackson a mis la linga té ya sika jamais la linga et bon de musique ngo ya localité ba imba en anglais mais a changé non ba complexé musique na biso eza to ko yo musique na biso comme local ni biso ko tema la musique internationale le comme tout ça la musique internationale à l'époque ça existait aussi international kuna ba o to ba hôtel mingi ndozo mo l'air mo bio ça comme tricher franco tout le monde qui ba franco franco donc musique ça na ba c'est la biso aussi ça disco tout ça musique. Merci beaucoup Gérald Defdefa. Aujourd'hui tout que c'est le contexte il y a ba composition il y a ba texte. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui la musique congolaise a amélioré pardon sa façon de comment d'écrire la chanson ou bien moi ba instanité commis par rapport il y a Bino parce que vous êtes l'icône vous avez né c'est grâce à vos conseils aussi ça pourrait pousser nos jeunes d'aujourd'hui bah s'améliorer aussi. Bon on a pu sinon Guilhem Maïndou le marqué de Paris sans vendre. Salutations à vous aussi. Ouais. Et puis on a pu sous Fumu ya Zélande j'adore Makola Fumu ya Zélande on a pu simboter pas aller na Belgique ni na Koloba différence il y a lelo eza
préféré les mosusu batia moi salité pour esimba et attirer mais biso to beta papa ye poni salité était la kati na 91 na sali meilleure chanson de l'année à Congo République de ya Zaïre itachi amour foncé amour intérêt ezamabe salité ate nga donc banzemo langa tout album langa tout salité ça la quitté donc comme on dit lelo ba parents tu ba komi ko lobango par rapport ya musique ya ba jeune ya lelo mais le rôle biso mo ba vie to mo benga ba leki no mona poko lelo pomba nuance la kenanda kuna ye abandi yo ke sali siko ya ba non na luka ba texte ya bien na bandi yimba sous danger ko leka lelo vie faut progresser que régresser donc c'est ça maintenant vie un avis que avant tout comment tout peut se déplacer parce que comme nous nous rejoindre dans plateau le phénomène il y a le premier de la musique congolaise je sais pas à l'époque aussi ça existait de dire que Motoaza le premier à la musicien congolais tout Motoaza le premier il y a musique congolaise ils aura vu ils aura dit à quoi ils aura par rapport il y a époque par rapport il y a moment ou bien comment parce qu'aujourd'hui ils a le rose René photo tout minimiser en côté et comme que n'a internaute n'a pas analyse de dire que Motoaza numéro 1 il y a musique congolaise et ça vous inclut aussi à l'intérêt vous êtes intéressé tombe le numéro 1 il y a musique congolaise ça vous dérange pas parfois numéro 1 Sozo Baboba le Falit. Il y a ce Fali Poupa. Donc Fali Poupa numéro 1 à musique congolaise pour l'instant. Azo Bimarande Mingi. Vous savez Azo Bimarande Mingi. Mais l'extérieur il y a Mboka. Ba yebi ba musicien sur ya Congo. Mutura na management na ye azana batu na yenda ndenge saye wana za makambo ya Fali tokoza la jaloux na yete ye moko ti avanda ka soka ngala la yebi ka de fa azali confiolo lida azali ye moko ayebi place na ye donc c'est ça maintenant à ce que mutabi azali les premiers to betaka maboko c'est ça azali pour moi ça ba DP bazanga fait ba trop bazanga oui c'est ça à ce qu'ils disent que vous les beta musique te ka ye moko na Congo azate il faut oya beti ba comparer c'est ça. À ceux qui disent que vous les aînés parce que vous êtes qu'on a pas banana bandamel fois vous a aînés vous a guide quoi vous a banzela comme on avait des fois donc vous a montré il y a composé soutien dans l'Afrique mais la musique congolaise moi division pardon et côté tellement trop mais les gens acquisent beaucoup que c'est vous les aînés de dire que vous a à la base il y a pour sangisa bana la lek la bino bazo il y a les luttes bas à la réunie pour ce qui est clair aujourd'hui la musique congolaise est divisée pour dire la vérité je sais pas moi ma polémique est tellement trop il y a n'enga mabe quoi mais polémique ya arme ya ba faible OK zo mona polémique ya o mutakan yo veo na ba veo petio na ba veo yo o modi ba petio ba olanda veo yo ba okende musika te do yo betaka musique no batonga so na dembeli muto bo so tangwa kiti ba ge musika te OK donc muto na muta beta musique na ye donc ndenge to zana ngati na yeba yeke na oyemba na pomba alliance buto mba se préparer na salle na ba footing pona yebi na zo yemba na chanteur ayemba ka danser yango moni na se préparer les tokota na kati yoki chant so moi peut-être ya yemba likolo mais les monga na likolo na ye tout on est sanini to pour régresser te il faut to progresser na musique ba petit soko landia ta ba petit yo bazolinga bakanga na mutu moko boko ya zwa mukelo ba le soutien lelo bazate lelo komi yemba danger mais vous êtes beaucoup plus absent dans les réseaux sociaux dans Instagram par exemple babi le musique to solango et finalement to so on manda to solango ba comprendre babi ça vient moi c'est côté mona amoni les jeunes vous comprenez la force de vous dire que quel est la zaran quel est quoi quel est la zaran quel est vu aujourd'hui babi qui musique est dans les réseaux sociaux tout dans Instagram tout dans Facebook na millions de views et vous étant artiste musicien congolais vous en faites aussi partie à ta âge na yo mais vous avez quand 4 game na biso le babi qui musicien faut mettre nzembo tout c'est 1 million de views tout c'est là non et là on est un mot par rapport à ça ba view wana esande makambo lelo OK to zoneti ngala saki nzembo itachi ezaki maire ya Congo mobimba na maire ya Congo na maire ya Congo mobimba pourquoi na ba vie ezalaki te alors les londes comme makambo ya ba vie mais ozomona te ke batongo ya ba vie après 3 mois bazomona soute ba lobela soupe ba vie te et donc ezande ngwana donc yaka nde to betaka musique ya makasi to poussa kombo ya Congo liboso Congo na ba Congo ya Kinshasa to poussa ngo liboso et de c'est ça ce qui to landi ba vie eza moi passeport au moins les msu ba vie mais bato bazobima pe bazana ba vie te ba bimité
mais moi na mutu moko bimi c'est ça na yebike na neni na 2019 to bimaki ngai Ferré na Wilo Longomba na Guinée équatoriale alors na Guinée équatoriale ya Guinée mutu na benga pour na ba vite général de Fao il faut ya Wilo Longomba il faut ya Ferré ya to kendeki na makambo vite alors les badets to betaki résultat ça kuna yo faut que tout na Guinée équatoriale et ya kindenge nini donc faut tout na Guinée équatoriale donc surtout en musique ba vie to beta musique. Merci beaucoup. Le temps où tu as la musique congolaise de la relève au bar plus on a descendant mon bâtiment au bazo ma image par rapport à la voix que petit mot tellement gars au monde que moi ngala yemba mystique mais non petit mot na ngisa pas donc na zana exercice et puis na apprendre yo ngai na ça déjà fanatique ya taboulé mais na yekola musique na Kinshasa te na yekola mingi bantu de la capitale moni bantu de la capitale ba nse bolokola nakini bayemba bongo donc nazwaka mayele mingi na bantu de la capitale na yeko bakisa idole na ngai taboulé et nde na sabwe na yoka na ba petio bazali no ka lwa yote donc si comme mutu boy maleti nga faut ça na exercice belé merci beaucoup Salah Hervé Gola papa Soraya plaisir c'est aussi parmi les gens au Alinga Hotel Matro Hervé Luyundu la salutation à vous mon frère Hervé Faoye aza on a Kinshasa c'est vraiment mon papa fan Luyundu là Alinga Hotel Matro Hervé Luyundu là abaga idor jo yamba vie pour bana vie qui na Alinga Hotel Matro vie siko zong sabiso ka photo yamba depuis ça depuis na biloko ke ma mère première fois fan na yo et ba na ça revient on sali vidéo mère le bien oui ba na ba tonde nga habité zara relation et puis nous on est poli on est parmi des gens oh tout ça à bon terme na ba te belé comme j'étais à Kinshasa je te réussi par Kofi Olomide j'ai même bien na bango tout et puis yepo yamba nga très bien l'accès qui tout ça la musalana c'est retenir disons ça biso na ma blora kala wana et reman di biso sous mon kava tout ça arrivé ya biloko kala na ngalinga wana kuti ina ngo pen mais ngalinga ngo à peine mais pas me ça 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 kala pesa ali ça biso vrai attends moi au toucher moi des moi toi papa ye ponini okiminda koye likambo vérifié te ponini ondimiri vi ankiliba didi aye obalanga na mbongo ye soki mabe benga ba famille bosolola okiminda kona yo okimi bana bayo nani akobokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe alidore voilà wana papa ye et puis eza banze bolokola mobali yo mabe Damien yo mabe oyebi na malamu nga kuna kini famite bando balanga na mboka papa pe mama nanga kaka yo famille nanga mobimba kaka yo na bana biso mibale ezala malade toliwa nyonso se na moto na yo ezalaki soki outi mosala directement na ndako lelo okoma kokima bana okoma kokima ndako bongo ya ndako kofuta te bongo ya bana okopesa te mpe ya bilamba nazwa na nani sheri bakokosa yo Damien banda na yo mawa yesu osiko nzembo yango papa Chéri alingaka mingi papa Chéri asali yango même émission salutations à vous papa Chéri Minadama on a ma vie quoi alors nasuna nani Bogis Bompema ye alingaka nzembo nayebi te bakosi yo mama nayebi te oboyinga mpo na ye kasi zongiselanga bikila na ngai yo memaki nde nasonge au moins exercice dans salle sikoyo ande mboloko défense ça passe merci beaucoup donc na sisi on a été na PC net motema ya Bogis Bompema na PC motema maman c'est à vous vie avant tout ça dépique parce que comprenez que vie en plein studio avec des pics featuring yonga na yoki nebi bido boyo quand vous allez comprendre que babi l'art ne ment jamais donc vie des fois on est bega qui cause ba voix exercice oyo et ça m'a facilité ko copier le général Djenel c'est vraiment l'icône vivant et l'icône respectueux de mon pays. Aujourd'hui, on avait reçu le ministre Ateko Yamba, tout son homme qui est auteur Yamba, artiste musicien. Tout le monde qui avait des JBM, il y avait tellement plusieurs artistes musiciens Bazagi présents. Mais moi, absence de mon pays à la guitare. Tandis que vous êtes à Kinshasa, vous êtes aussi parmi grands Yopé, Baza, Bazo, méritez-moi, Baza en Abissika. Bon, quelle était la raison? Il y a moi absence de mon pays. Ça soit bien engagé. Ta
kaka nde na bo obenganga ba jipe nga kindaka bo atakuna na ba jipe ba ke pola tebe ba wata costume c'est on va kende kuna ata ba costume nga na extravagant ba no bongo te na nde na za extravagant donc extravagance ya dash boyo boko ke na ministère te na no la ne ba benga yite siko yebsanga ba yebi ke général ali peut-être c'est pas comment vous avez ça Baliki pour général parce qu'il y avait JB qui était là, il y avait c'est pas ça qui wana ngana laki awa pour fallait vieux Josara na numéro Josara qui wana mutuani il y a Sokoda Michel Gou ça numéro nanga on va bien gâter ça ça vous avait dérangé ton monaki image nani n'avait dérangé qui ton oh non pas du tout dérangé ka point ngala kete sika ba baké non t'es dérangé ka te pour awa biro nyosto ko tato sur 1 million aussi là soit on la franc congolais aussi là donde bana basula la ba pied bangote na obangate et puis bango bagi kuna ngala ki na studio on a studio et bon ce qu'on a studio na kende kuna non mais les choses que et puis awa eza un système moko ceux comme ka bokide pas ba konzi bana batula bango ba benga au constatant ouais ezali bana batula bango ba benga c'est dit à quoi or ministre elem sa zomona a général pas à la mais bango ba ponaki batula bango oyo ba kende kuna ba kei eza ndenge na bango po bato bakena ba bureau batutu yebi bango ba bureau ba konti oui bango bakenda ka so likambo yali batel tobenga na peut-être ba proposer bango nombre de bato non ko proposer nombre de ministres c'était ba ministre ba leo ebele ba leader ba c'est belé pomba ni sa leader boyo pona bato moko bo bango bakende yatika et la raté ce qu'on a champ bato bakende mais ça si ça arrive que le chef d'état Yemoko a lobby à ça a bengi des défauts en personne à le général c'est liste ya 15 ans que c'est mission présenté par représenter bien le mission congolais vous aurez cette facilité le président de la République c'est Félix Tshisekedi à le général des FAO au sein les listes il y a 15 musiciens baya la primature en la poste sur la bino mais ça va bien ça liste à 15 musiciens déjà qu'on a CP la pour ezebele ba tout ba leader na bandana kana ba leader pour bana ba pe mingité to tchaka ba 10 na zui petit nanga ikomba niance a uzalawana na talina suna robenda na opesa ba kombola bango après c'est quoi le lieu avec depuis qu'on a chasse depuis qu'il n'a émotion depuis qu'il n'a invitation au président de la République depuis qu'on ça donc ça veut dire que les ça va moi jamais maintenant depuis que ce qu'on correction sur la plateau comprenez on est avec Pomma Nias depuis que ma brother on est là tellement fort comment vous allez ouais ça va tu sois là le téléphone un mot busy depuis gagner ni un mot et puis parler bonne santé ouais ça va très ravi c'est ma toute première fois na yamba on a plateau na Idor Show na ki botala biso excuse nga bemba liboso la moni depuis to sola la téléphone memba liboso to mona ni boui oh mbali boso to mona na depuis que lelo et puis bani na bokutana te na to kutana te to sola la téléphone mais mbote maintenant to mona na mais maintenant on peut savoir les choses seulement il reprendre des prix c'était par rapport à quoi avant na grand chanteur ovana bulemba maroto yaki non na yoka kaye soka business na so yoka so ngana ebitele msu montana ebite serious kana quartier latin to zonga to sala orchestre ngana yesa montana na ebita yaka ko lukoti montana we na bi luka déplique asa bon chanteur ah bon ouais là na tbasi nanga ozo mona na mona ke so na quartier latin de na mona kaye na ebisi montana bi kende luka chanteur wana foya depuis que ça fait comment le lot koyi mana grand tout pays légende le la papa de général des FAO salut ndengeni d'abord moni oza ba implice ya ba vie surtout na carrière ya biso jeune génération so moni vieux parce que na ba série na biso za na palin fan ya vie qui mère na biso donc maman o abotanga na palin ando ra musique à vie donc jour na zo appelle la vie na bengi mère na ngola na biso même muto yo lingaka mingi donc quelle coïncidence donc ça na nous le coup maman nanga d'abord parce que la fan naie voilà il s'allie vraiment bien la famille na si héros de attendre au bengel sur na c'est bon déjà mais c'est ngor za nango lelo na soir lelo et on a vraiment mystique moni ba jeune lelo tous est belé mais tu moni mukolo
yo atia yo musapise que ça va ngai za fierté pour ngai quoi voilà. Aujourd'hui depuis que tu es vraiment tout appelé na général on a toujours que depuis que combat c'est parmi les congolais OP Azo évolué super bien déjà. Je vous dis félicitations on a album na yo Stability c'est bien en anglais Stabilité non Stability en anglais donc belle chanson vraiment consommée album Stabilité il y a des pays comme Baniance bon on a beaucoup mais qui tout vraiment moi encore une fois je félicite tant que ton frère et puis tant que congolais on va toujours que tout ça na image na bisoté aujourd'hui oui maintenant général des FAOB à Waizali d'abord honneur il y a vraiment une invitation mon rôle général des FAO et c'est le go revaka déjà par liboso ou bien non et c'est le comment moni le lobby surtout jeune génération Zwangosko que le roi na Brésil roi Pelé na Neymar se comprend dans légende na étoile montante quoi déjà toujours très très important ceux qui ba vieux ba ucha biso mabo ya on a utaki koloba qui appelle ya vieux et alors on a rêvé qui te ce que bimel nga brisque donc on a saisir opportunité on va bien une opportunité au monde ndenge ya soloba ndenga na koloba mukolo vieux simaro benga na kelema na OK jazz ngakaka doge lekela ngai nakei basaka na studio meko awo nakei nakanisa kitoko vanda e mayamba ngamna yemba ngona OK jazz le jour la benga lekeli ngai et puis biso to sa clip na Skoll to sa clip mambo visi maro na Mercedes na ngiringi ailinga mbongo abino ngabi vient na rozongo te habité tete zongo kwa symbole ayati keninga invitation de loko esalanga lelo yango pe sala voilà pour vous me babenga yo ko luka voilà yengam na bengi merci beaucoup et featuring donc venez me proposer des pics featuring vraiment aujourd'hui on a sonné avec Anne Bandeli aujourd'hui les gens parlent beaucoup plus de views parce que sur l'on babylon ben avec Anne Bandeli mingi sur bête musique attache chanson ça bien mais les gens aussi vont s'attendre à vous ba mon record na bino par rapport aux réseaux sociaux et cette chanson yo na parna yo comment on trouvera moi contexte non parce que le gens na toujours toujours ba vieux bête musique tondi ça ba stade sans ba vie on va tourner ça ba stade sans ba vie parce que biso ba to ba vie to tourner ça ba stade te ma ba vie ba tourner si ba stade sans ba vie mon elo resana no boza talent mon to na ye a ngabe na ye mbaka na nga mais na komi na studio via pesinga ba tactique de jeu mususu vous comprenez la tactique de jeu mususu na tali pe ke ba tactique autant na yoki ngamo na yoki ce qu'on a litobité et lo ko pena yango touro yo photo privilégié talent que ba futilité parce que so tali batunyo so banda imangamba ba vie ba lisuti ba kimi na bango ba lisuti parce que to linga inde to longola talent to chango mupanzo moni des fois biso ba jeune lelo ezanine ba vie tant ba beti musique ba onda beta pour na carrière biso ezakaka car succès na baba na basi ya musique biso to bet ça dit mutu mo so seka succès moi des jours aboyi mikolo nyonso nzoka eza mabe to privilégié talent parce que ba vie ti lelo bana ba voix est-ce que sko biso ti to koma ba âge na ba est-ce que ba voix na biso kozala voilà c'est ça les problèmes voilà mais non merci beaucoup depuis que tu m'as posé question aujourd'hui ba to bimingi musique urbaine de to bengo mikolo musique urbaine musique internationale mais quand musique urbaine c'est côté monotonie au talaka ngote et c'est côté déjà monotonie pour bazan inspiration c'est côté déjà musique urbaine musique internationale lobby et beti ndambo keso bandeli soka même eloko bato ata babia oui, on a monotonie. Quand vous avez proposé la chanson dans vos régions, d'autre part, vous pouvez organiser la musique qui est ou bien vous avez qui à l'aise n'a pas au monde parce que les arumba parmi les rumbistes, les jeunes balingaka rumba parce que les lots batono subalo ba mamba musique urbaine. Il y a des artistes congolais pas bêta à l'étranger, na français, ba yembanzemne na français té, ba yemba kalinga, ba grand na biso nyonso ya Congo. To valoriser lingala na biso na biso ba complexe to valoriser lingala to beti 20 pays d'Afrique 20e pays to ekokisango na 2019 na Guinée équatoriale to beti 20 pays d'Afrique to tondi si stade ya Douala to tondi si ya Yaoundé to tondi si ya na lingala ba lingala kat lingala to ba balanda banzembo ka lingala ngakendeki na Abidjan na kuti nani Yves Zogo Junior azoyemba nzembo ya bela ele kelinga
Donc c'est ça. Ezalika lingala. Lingala kaka to valoriser culture na biso eloko tozo bossa. Comme il na complexe mingi. Voilà. Complexe comme mingi. To comme la complexe mingi na musique na biso. Olanda muto yebi nzela zo kende te keba. Voilà. Obungi na zamba. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup pour Manios. Nabi que tu écoutes dans le cadre d'un studio tout ça l'écoute ensemble mais avant tout écoute ça donc c'est bien une avis pour passer en live sans instrument avant tout attends yo. Yanzembo. Ngana yeko nsembuka awa Olanda kaka oyo. C'est comme ça qu'on comprend bien au ça depuis que surprise ton na ko bona da. Donc ya mabenga na yeko le mususu benga chanteur ya koyembelo mayebi nzembo te. Abimisa biloko asika. Mais on a oki wana depuis que yembia na yeko no ayeko lite. Oh. Nzembo wana. na kutsonga awa. Félicitations. Donc kutana kina bagino ayeko leo. Et kasi ayeko leo. Une très belle chanson. Ayeba nzembo te. Ezwaka nyama te. Ezwaka moto tala ndenge osali eza mabe nazwaka yo moto tokovanda tiliwa osukisinga lelo mesika nakanaki te banza basouvenir de toke na baminere nga embaka na baminere de toke na baminere depuis akokio réplique te nalingai natikile te nga wana pomba ndafuna bimbaka kokwa niance sikoyo pona lakiseke na kokwa niance oyebi ya moto ya likolo siko nasali likolo na ye omo place histoire esili mais pomba avant tout ça l'écoute nalingi obetaka eloko mo bobeta parce qu'on attend la réaction en vie nous on ça au travers déjà nous sommes là depuis que on la réaction avant tout on chapitre na bien net sabeta ba rena ya rena la kisanga maloba nini olobela ki maître corbeau pour fromage nalobela every sugar zongelanga oye ko sala na swa kimia na motema elengi que vous êtes jolie voilà quoi nalobela every sugar voilà. Comprenez l'ambiance qui règne entre Pomba Nias et Coco ya Nias. Voilà. Alors en Afrique du Sud, Nazana Batunangai, Fabrice Lubo, en Afrique du Sud, PDG Pi de Kipanga, en Afrique du Sud, Yannick Yondo, Yannick Yondo, chanteur na kati Afrique du Sud, et puis bateau na beau sanité. Oh na évité que en Afrique du Sud, bino so mbote na bino. C'est ça. Non, so bien ba ko tanga nga. Ba di de chambre petit Jésus. Na chanteur matolo te. So bien ba ko tanga. Ba di de chambre petit Jésus Chamamba. Didier Chongo petit Jésus Chamamba. Na yogi Charles Chitenda mo finu ga jobo. Charles Chitenda. Depuis ga depuis na ba. Mo depuis ga ngani. Charles depuis ga so lat. Charles finu ga jobo. Depuis ga ko na message. Mais on fait bien. PDG Ricté là. PDG Ricté là mbote ne yango. Combien? Tu as la tête de mort. Tête de mort. Donc Oligato comme à la tête de mort. Voilà. Pomanias. Félicitations. On a vu tout ça bon écoute. Le programme bana Djobo bazela qui est tellement trop. Bazela qui vraiment les 27 autos en Djobo. Voilà. Mais oui, na pe ça ba précision faut pena contrer si là, na moi pena que c'est bon. Demain ceux qui nous a maling les 27 quoi. Voilà. Moi ba Djobo wa te. En tout cas, il faut penser à PK à part Charles Chitenda. Voilà quoi. Non, mon discours n'est pas un problème. Non, on peut stopper. Mais on s'en l'a défaut. Merci beaucoup. Parce que l'émission ce qu'on appelle si comme mon ayo. Au mon discours, il deux choses me petit Jésus, il deux choses mauvais nangai, na pesi nangayo. Hein? PDG Ricté là. Katanga là et pas ça. Non, yo maintenant on peut sauter le lot. Limbisanga. On peut sauter. On peut yondo. Wana ndeko nanga puis moi classe na biso. Wana masa nanga. Ah, yepena. Wana masa nanga si. Ya pas. Famille mo pena. Kota mère na biso. Yondo. Ouais, yondo. Wana sku masa nanga. Ouais. Je vais aller yondo pe ozo la rebelle to zoliate. Fallait ndenge alidora yaki awalba bon mais la bango fait le ya déplique yango. Ya défend yango. To zoliate. On est ensemble tout dans la 4 tika musique et ou bien tika musique. Merci beaucoup pour ma tour dans la 4 tout ça l'écoute. Il y a cette très belle chanson le général des fois featuring depuis Pomba Nias. Vite dans un mois d'année. Nan go to chekombote.
Donato Tikombote. Donc on a la chance aux exclusivité. Donc l'aime sous titre Dieu merci. Dieu merci. D'autres titre Dieu merci ou bien Moutoumouné na Fitir. Voilà. Na Fitir. OK. Retrouvons ensemble à l'intérieur, il y a studio, tout ça là. Écoute, il y a chanson Oyo, des pics Pomba featuring Gérard Defao. Merci beaucoup derrière la caméra, il s'appelle Shoga Bakula. Merci beaucoup Shoga Bakula, Lay Digital, la printe Shoga Bakula n'est pas sur la caméra. Shoga Bakula hier, on peut saluer sur la image. Obligatoire, on est obligé. Et puis obligatoire. Dans mon image, on se photo par Pierre Bissot. On est ensemble. Est-ce qu'il y a Kanga photo le roi Nzoko Patrice au tableau Yema Nzoko Patrice voit photo Kanga Bongo. On est ensemble tout en 4 pour la continuité tous les gars. Mama Jacques Maïwayo, moyette, Yakakola Moussa, na Pungi, Kiendi Moreke Maïwayo, moyette, Yakakola Lukola Gaïwo, Merci beaucoup, chers internautes. Je pense que Mingalo Bezate, Miami Linga, Yabomwana, Boulamo pour la rater, Babi, Atoma Bezali Babong sera toujours Miami Linga. Là, on repose la confiance. Général Defao, oui. Batu n'a pas parlé, Bazole la minute, depuis Pomba, Batu Bazole, une très belle chanson, mon vieux. Je sais pas, je manque de mots. Tobagi Batuba, Mekarozango, en live, Yakuna, depuis la bête, quand on a 4 mots de couvrir Binomoko. Nabi qui va commenter, ils ont tellement bien, doivent commenter sur la chanson vieux. Encore une fois, une félicitation. Na sepeli mingi. Félicitations, sincèrement. Félicitations. Ça sera Nzembo Azelara félicitations. Une très très belle chanson. Félicité biso na sepeli. Depuis Kaleli. Ndambo félicitations. Au pied na katinda na pesa mo déclic pour a épaté. Il a épaté. Pour manière de chanteur ya Bouye 5 na Congo et ça la bien mingi. Donc diversité aux amakasi pour okuna akozwa okuna akozwa okuna maintenant to comme na niveau na donc photo sur 5 chanteurs ya Bouye. Il y a un niveau à Chamboyer pour. Merci de passer la alors, Boterangaï, na Philippe Mbafou, na Paris, et puis Achille Kavena, Antoba Jacques, bienvenue Lulendo, on a petit frère propre, Lai West, Jean-Marie Malomba Mokonja Selembao, Tosta Seke Liboulou, grand pays, Kapita Nganche, na Belgique, Wana Lievin Nganche. Jado Makola mfumu ya Zelande motema ya Vali nakati ya Bruxelles Clara de Bruxelles baton baliki belé na niveau ya États-Unis Chimita El Diego collègue de service Ngumba Lokito Martin Tino Tabala bango dosto na côté ya États-Unis na mbota bango ya mini alors na niveau ya Canada Roko Masala na niveau ya Canada et puis à part on a mutuni suna kuna pesa mbote na pesa no mukolo studio donc mukolo studio monde na komi voix cassé di kolona ye
babi donc ya yena kisi azozo ba client nyonso ngalobi te ya dem azaneka na micro na eza $10,000 donc pour beaucoup il faut besoin ya 15 to 20 et logo ça la bango palpite yango wana donc na lina baba na kin boyebi ka ngam na pona ba studio bien ngam na ba studio bien mikolo eza awa 12 ridaru donc so talika mokongo stade oyebi na face à stade na boya la bataille donc so talika stade boye ndengo tala wana koti na stade te mbala mo sa le ko ile kabuka immeuble moko bien baso tonga wana donc studio eza et puis asaline na studio te studio za na se awa bendika mwa bikok moko babino awa to chango batu bayemba ndepesi batu palpite bon na bisi batu palpite te zaka question micro à $15,000 so vous sommes bien en bolé mais eza moi passe na ba couvre-feu oyo aux micro $15,000 et à moi passe. Alors on a continué ba mbote na ngai Pati Mubenga aux yeux bleus mbote na yango wana nani susu na bosana te na niveau ya ville parisis King Jenny Dienakwiza mbote na yango wana et puis muto yo asali keto sa l'émission oyo honorable Oswald Paka donc il y a yo yango wana honorable Oswald mais oui Oswald yango wana et puis na pesi mbote na nani lisusu na pesi mbote na Clash producteur na ngapo ngazanga producteur nezaka na producteur alingane tia kima na récupérer ko ba ibena ya dem donc tu as Clash production Clash mbalasima faut produire des pliques donc on a sentir bien qu'on a biloko sika donc mbalasima produire oui des pliques à béni Manias merci beaucoup une très belle chanson moi franchement bravo c'était fort merci beaucoup le VDF on a sali pour na pomba nuance parce que nzembo yo na habité eza pena nzembo donc batu c'est vraiment album oyo ba oyoka ba kunga ya danser en tout cas ba remerciement na na pesi si boss Sadilo Ben Willy les Gabonais les seuls fantômes qui sourient Paulo dos Santos la plus sexy la mignonne ni afali vient nga Blanchard Kabanga voilà quoi donc na lingi Congo mingi oeza honneur ya République démocratique du Congo musique merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin pardon yana butu moko donc ye te vient ngai obile muto asimi micro batulaka mbula na yete ramba loba nangana bosa mutu moko doye to kota ndeka likasa mera ya rouge or makasa na Zambia vert Omar Frappe ndeko ya Dieu merci Mazato mo fitir motomonene na kati ya mboko yo na pesi mbote na ya mingi donc tellement batu balie belé ya mona ranetika donc be misoto na ozangisa waze kwa te waze kwa baki na ko na ko zangisa te me na ko bosana alors bateau na tangi bangote basa na rigueur te et na lina bosana muto asala ka ba pièce po na ngai non mais allure mais c'est Dolce Rebel fort je pose fort siko bor oyo Freddy Longila amona banda Freddy Longila wana fait ndeko Freddy Longila basa Freddy siko biloko bikocho no sa misiki yenda kipango donc Freddy Longila musika na Nice mote mingi bona yo pa yozali et puis Mite Mafusi na kati ya France Luison Mavungu biloto bozala malamu na banza na bosani mutu. Merci beaucoup. Je tiens à vous signaler que notre prochain invité sera Bongo Déplique. On va parler l'album Stabilité. Donc les pays morts tout ça l'émission photo soit on a Déplique. Donc notre prochain invité de Aïdor Show c'est Déplique pour Manias. Un grand merci Nabino tout botal biso poison Cascasereka tapé du désert. Il y a Carole Bonga les bois tellement belle botal biso. Je vous retrouve au prochain numéro Miami Linga moi c'est Cascasereka. Poison Cascasereka. On en a parlé j'ai dit. Fallait Déplique aliangana liya. Déplique non les deux. Pas poison. On m'a Carole Poison Cascasereka. Poison. Il faut qu'on mange. On ne mange pas. Maintenant, les Français ont des babas, des babas, El Shabab, il y a des studio. Dans tout ça, studio, mais où est le temps? Où est le temps? Comme de la comprendre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais puisque pour le moment, on va jeter les gens. Bye bye, on se retrouve au prochain numéro. Bye. Aïdor Bokwala, le Brésilien Djile Kouyaté.
Aïdor Bokwala, Congo Power Media. Power Media. Lianjali Sofote. Congo Power. Tu dis Power. Avec Aïdor Bokwala. Pour une information, il y a un Congo Power. Par Aïdor Bokwala. on est là. Jeune Bogar. On n'avait pas fait des provisions. Lianjali Sofote depuis Kinshasa. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.